Oui, bonjour les amis, bonjour Baninga Nangai. Bah oui, bah c'est côté. En tout cas, bon mec, partager émission yo, comme moi vidéo, mokeo yo pour quelques minutes. En tout cas, na pesa na nombote, na ba camarade nanga bande konanga ba c'est côté. Nazana kamwa message muke kaka pamba pona ko pesa ndeko nangai Sylvain Mutombo. Sylvain Mutombo lelo na tongo Nalamuki, awa tuzana déjà, awa tuzana 7h, 2 minutes. Ah oui, Dekonangai, Rachel Biabou. Panza vidéo, ma chère. Alors, Namoni Dekonangai Sylvain Mutombo. A sali déclaration à l'obi que ake kofunda Jean-Marc Kabound pona nini po kombo na ye eza Jean-Marc Kabound te kombo na ye ezali d'après ye ndenge alobi ke kombo na ye eza Kabunda wa Kabunda. Mais o azali katange te azali kasayen toke nano muke pona kombo ndeko nanga Mutombo nakanisi ozali nano na bareta rebele mutu akoki ko changer kombo na ye na ndenge ye moko alingi mutu akoki ko changer kombo na ye na ndenge alingi. Toza na bandeko na biso ba oyo bakendaka na Angola. Ba oyo baza na Angola lelo na soke na Angola okutu ba Congolais baza na bakombo ya ba Antonio Domingo Cardozo bandeko na biso ya ba Congolais ba oyo bakenda na Angola tout comme ba oyo baza na Portugal okozwa bango bakomi na bakombo oyo bango moko balingi ko changer kombo. Ce n'est pas exact criminel était. Le coup na moni Sylvain abimisi na non montago ko changer kombo na yendenga lingi. Peter Kachama leader européen petit nanga moko. Muntu akoki ko changer kombo na ye yo sali mikanda olobi ke ko funda Jean-Marc Kabunda po a changer kombo na ye ezali Kabunda akabunda Kabunda wa Kabundi ndenge yo zolo bawana. Mais muntu akoko changer kombo na ye ndenge alingi. Ba Congolais mingi bakenda na Portugal lelo ba changer ba kombo. Bandeko mingi bakenda Angola le bakomba Roberto bakomi ba bakambo kilikili. Tout comme ba o pe to na bango na ba Canada na ba France ba to ba changer ba kombo na ko changer kombo c'est rien. Sylvain Mutombo. Muntu akoko changer kombo na ye. Atanga isiko ya wana koko changer kombo na ngai. Na keka na immigration na comme na sali ba formulaire de changer kombo na komi ata Lawrence. Na komi ata Kevin. Na komi ata Obama. Ko changer kombo c'est rien. Muntu akoko changer kombo ndenga alingi. Siko komi ono kombo na eza Kabunda wa Kabunda. Et pourquoi il dit que Kabunda? Mais muntu akoko changer kombo ndenga alingi. Sylvain Mutombo, vous perdez votre temps pour rien. Na tango ko perdre temps boye za tango ya ko vanda ko zo solution ko tambu sa mutu ndenge to ko récupérer mboka ba Rwanda bazibiso mboka na biso. Mutu akoko changer kombo na ye ndenge alingi. Deuxième des choses, Jean-Marc Kabound abotami na Katanga. Jean-Marc Kabound abotami na Katanga. Lokola abotami na Katanga,
automatiquement aza Katange. Tozana bato ebele ngana kendeki na Katanga nazalaki na âge à 7 ans. Bato ebele tokendaka na bango na Katanga ba mususu baboya soka olobi na aza Kasai aboya alobiki naza Kasai te naza muto naza Katange. Na tango wana bazali kobenga biso bakasayen ba bilulu baboye bato basanjaka bakombo ebele pona koevite kokufa pona koevite koboma pona koevite makambo kilikili. Bato zana bato ebele bakendeki na Katanga na bomwana ba mususu babotama na Katanga nana koma na Kasai te pona ye aza Katange. Ndeko nanga Sylvain Mutombo tozana bandeko ebele na Katanga soko oyebisi baza bakasayen babotami kuna soko oyebisi ke oza Kasayen aboyi alobite nga aza Kasayen te naza Katange baza kuna ebele mpo nga nazalaka kuna. Tozana Bakatange bakasayen ebele ndeko na ngai naza koyebisa yo tambola na mokili. Tozana bakasayen ebele na Kisangani soko oyebisi ke oza mutu ya Kasai ya boyi abite nga naza mutu ya Kisangani naza Mungala. Tozana bakasayen babotami na Kivu ebele soko oyebisi bamonte nga aza mutu Kasayen naza Kasayen te naza mutu Kivu. Tozana bakasayen ebele babotama na Bandundu bazwa pe bakombo ya Bandundu. Lelo soko tuni ya bise nga aza mutu Bandundu naza Kasayen te. C'est tout comme bato bakendeki na Katanga baoyo babotama na Katanga lokola Jean-Marc Kabundu wana. Baza bana oyo babotama na Katanga na Katanga tango wana bazoko boma bakasayen mutu nyonso azoko bomba na a changer kombo ndenge bato ebele bachangeaka bakombo na tango ya Mobutu. Bato ebele bachangeaka bakasayen ebele bachangeaka bakombo na tango ya Mobutu baza bakombo ya Bangala pona kozwa misala pona kobanga po batambola l'aise ebele bachangeaka bakombo. Sylvain Mutombo bakasayen ebele bachangeaka na bakombo ebele pona kozwa misala na Onatra pona kozwa misala na Basonas pona kozwa bazwaka bakombo ya Bangala. Soko yebi histoire tenga nazo biso histoire bandeko na biso ebele bachangeaka bakombo na bakombo ya Bangala. Oh. Bakomi na bakombo ya Bangala pona kozwa misala bakomi na bakombo ya Bangala pona kobanga bakanga bango baboma bango bazwa bakombo ya Bangala ebele toyebi bango. Tango okingwa kumanza komi koboma bakasayen ebele bachangeaka bakombo bazwa bakombo ya Bakatange. Ba mususu baza kuna ti siko yawa soko oyebisi ke oza Kasayen alobi te nga aza moto ya Katanga na bano babotami kuna na Katanga ti lelo oyo lokola ba Jean-Marc Kabundu wana aza Katange abotami na Katanga. Bano oyo biso toboti awa na Canada awa tozana bano batamboka na babotami awa na Canada. Na hebisaka bana na ngati boza ba Congolais papa ba Congolais ya wapi? Mais ce sont les Canadiens. Ce sont les Canadiens. Baza kotambola ba Canadiens baza na ba privilège nyonso ya ba Kasayen. Ndeko na nga Mutombo bozalaki koloba ke moyen to sala musala ezali te. Kabila atikeli bino mboka. Kabunda tikeli bino mboka. Me mboka yangwana tango yo ozoko perdre ya koloba trebe ke ozoke oke na tribunal oke na parlement ofani na bureau na yo ozoko makambo ozoko wana nde tango ko sala ba projet comment récupérer le pays o barande babotoli biso nde tango ko vendre au kanisi lebike na sala ndenge pona ko créer ba emploi. Tango yo vandi ozoko batrebe ke no na ke kofunda Kabunda
Tout d'abord, il faut naïbisa yo. Yo, so muni muntu aza na prison bafundi ele susu. Muntu basi bakangi ye. Yo, ke de kofunda ele susu. Yo, umona wapi? Namoni muntu musu akomina na ce sont des Canadiens d'origine congolais. Ah! Kabund, aza Katangais d'origine Kassayen. Kabund azali kaka ndenge okomi wana ndeko na ngai. Kabund azali Katangais d'origine Kassayen. Bozo sala nango dossier. Babotoli biso mboka. Sylvain Mutombo ozalaki ministre ya soki défense nationale. To otiki ataka eloko moko te ya koloba te non, Mutombo il était ici comme ministre. Soki bobandi ndeko ya komi ke bazali ba congolais d'origine ba canadien d'origine congolais. Non, non, jamais. Jamais. Ngai nde mutu nazali citoyen canadien. Mais bango bazaba d'origine na passeport na bango ba commande ngwana te. Na passeport na bango ba komi très bien citoyen canadien. Passeport ya bana nga nyonso bakomi na bango bakomi citoyen canadien. Bakomi d'origine te. Ngai nde na passeport na ngai bakomi po nga na uti koya. Bango lokolo babotami bakomi très bien que citoyen canadien. Ndenge moko pe bandeko na biso baza na Katanga wana. Bazali bakatange ba oyo babotama kuna baza bakatange. Na tango mobulu oyo bazali ko boma ba Kassayen bandeko ba changeaka ba kombo ebele. Pona ko mi sauver. Ndenge moko bandeko baza na kati Angola. Pona ko zwa mikanda bandeko ba changeaka ba kombo ebele. Bandeko baza na Portugal pona ko zwa mikanda ba changeaka ba kombo. Bamboka ba circonstances ezali ebele ya ko changer ba kombo. Mais nga na mona ekomi dossier. Ekomi dossier. Sylvain Mutombo vanda na bureau sala projet comment créer d'emploi. Vanda na bureau na yo kanisa comment toko benga na ba Rwandais. Vanda na bureau na yo comment projet au pesa chef de l'état ndenge nini toko ko benga na Kagame na Congo. Voilà. Voilà. Nde makambo ya kusala ya mwana pour ko distraire batu na bureau kwa pamba. Vous perdez votre temps, vous vendez kabo na bureau. Vous avez fait Jean-Marc pour combo na ye zali kabundi akosi batu kezaka. Oh là 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 là. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Vous perdez le temps pour rien. Hein? Vraiment mboka moto pesa kibino po kaka po c'est ça. Perdre le temps comme ça. Au vani na bureau mukolo mobimba pona okanisa ke non. Jean-Marc akosi combo. Vraiment combo c'est quoi? Tout d'abord, c'est un Congolais de père et de mère. Oningago lo batrebe que non, akosi azali Rwandais, akosi azali Angolais, akosi azali Nigérien. Mais Jean-Marc azali Congolais de père et de mère. Abotami na Katanga azali Katangais. Azali muluba abotami na Katanga. Kombo na kaka ndenge ezalaka wana. Vous perdez. Tala. Sylvain Mutombo vanda na bureau kanisa ndenge nini ko. Pouvoir yango wana na maboko na bino. Siko bo vanda na bureau bo créer ba emploi. Ba jeune ba kolela ba nzaleza makasi. Le temps où les autres perdent wana, le temps où comment avoir une solution pour nous ici dans le Congo. Comment avoir une solution pour te récupérer un peu de Maboko à Kagame. Mais ils ont perdre
Ozoko ko l'extérieur pamba au Kabunda, mais Kabunda ça déjà en prison. Qu'est-ce que vous voulez encore? Kabunda ça déjà en prison. En tout cas, ezaki ka eloko muke kaka na lingana ibisa ndeko na ngai Sylvain. Kombo mutu akoko changer kombo na marque nyonso na temps na ba circonstance nyonso. Mutu akoko changer kombo na ye. Na ba circonstance nyonso oyo epeseli wana. Ndenge moko biso tolongo na Congo, bato ebele ba changer ba kombo suite à ba circonstance. Bande kuna biso bazanaka lelo soko kena Kisangani okuta bande kuna biso bakasayen basi bakomi bangala bazwa bakombo bangala soki okena bandundu okuta bande kuna biso babotami kuna basi bazwe bakombo bato bandundu bavandi kuna mais bazwa bakasayen. C'est tout comme lelo soko kena Katanga okuta bakasayen mususu basi bavandi kuna babotami kuna bazwa bakatange soko yibise makambo ya nana akoma na mbujima ite nana akoma na kananga te. Ce n'est pas un dossier. Ce n'est pas un problème. Oh, namoni bozo akosi biso ka azaka sayen, mais azaka sayen te. Bana nyonso oyo babotama kuna na tango oyo kiunga azoko boma bakasayen. Jamais bana nyonso plupart ya bana babotama kuna. Bana na bandimaka te bazaba kasayen. Bana nyonso babotama kuna na Katanga kuna. Plupart bandimaka te bazaba kasayen. Nga na Katanga na Kolwezi na Katanga tout le baka na Katanga j'avais quel âge 7 ans. Basali papa nanga lokola zali papa nanga militaire basali imitation tokena na Kolwezi à l'âge de 7 ans. Bato ebele batika na kuna babotama kuna ba changer ba kombo na bango. Surtout na tango ezalaki ke kiungo azoko sisa bakasayen. Bakasayen belé ba changer ka ba kombo. Ba circonstances ezali ebele ya ko changer ba kombo. De konanga Sylvain. Vous perdez votre temps pour rien. Le pays est là. Maintenant, il faut se mettre comment trouver des solutions. Première des choses, comment récupérer mboka nyonso Kagame asa zui Goma, asa zui boye, ba azoko exploiter ba minerais, boyna boy. Tango yozoko perdre pour Jean-Marc Kabunda, de tango oko fando, ozoko réfléchir. Au lieu que comment récupérer le pays. Tango yozoko fando, ozoko perdre, tout d'abord, comment créer les emplois. Mboke zoko kenendengene na conseiller chef de l'État tala projet yangoyo na bimile chef de l'État na PC makanisio voilà olati cravate na tongo olati kazako bimiki o non na ke kufunda Jean-Marc Kabunda kombo na ye za kombo na yete oh la 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 vraiment bozoko sala soni makasi bino bakasayen bozoko yokisa biso soni makasi bozoko yokisa biso soni moyen ya koloba ezali te soni. Bozoko yo kisabiso soni. Au revoir mes amis. À la prochaine. Attention, là le pied awa.